j'ai toujours dit que si on change le nom de ton papa, tu ne seras pas content. Et surtout, le nom de celui qui a créé les cieux et la terre, on a changé son nom. Pourquoi? Alléluia. Je crois que, bon, évidemment, les pouvoirs de ce monde, lorsqu'ils prennent un peuple en colonisation, ils changent les noms de ses citoyens. Ils changent leur nom. Nous savons que Daniel, on a changé son nom. On lui a donné le nom d'un prêtre des idoles. Mais dans la Bible, on n'a pas utilisé ce nom-là. Amen. On a utilisé le nom de Daniel. Daniel. Yahweh est juge. Elohim est juge. Daniel veut dire Elohim. Daniel veut dire Elohim est juge. Amen. Donc, le nom, ça a une signification. Alléluia. De même également, mon nom c'est Mukoko. Bon, Mukoko, mon nom veut dire sur la main. Donc, le nom Mukoko, dans ma langue, ça veut dire sur la main. Voilà. Donc, cela veut dire je suis un travailleur. Je travaille dur. Amen. Donc, le nom, ça définit la personne. Mon père également, il était un courageux. Il faisait les chants au village. Et avec son travail, avec l'argent de son champ, il a construit une école. Et il a donné cette école à l'État. Donc, ça c'est le sens de notre nom. Alléluia. Donc, le nom, ça définit la personne. Donc, on ne peut pas changer. Si on enlève le nom de Coco, cela veut dire on casse ma nature, mon origine. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 17. Amen. Et Yohanna, ça c'est en hébreu Yohanan, en lingala c'est Yohan. Donc ça c'est le nom qui est proche de l'hébreu. Alors, je vais lire en français et notre ami va traduire en lingala. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le français parmi nous. Donc, soyons patients un peu pour nos bien-aimés. Nous lisons. Ayant ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel. Et il dit,
Père, l'heure est venue. Tata, ngongasi ebelemi. Glorifie ton Fils, Kumisa mwana na yo. afin que ton Fils te glorifie. Po ete mwana ye mpe akumbamela yo. Que ton Fils te glorifie. Po ete mwana yo mpe akumisa yo. Amen. Selon que tu lui as donné autorité Mpe bapesaki ye bokonzi. sur toute chair, Na mokili mobimba. afin qu'il donne la vie à tout ce que tu lui as donné. Mpe apesa bomoi na bayebanso bapesamelaki epai na ye. Verset 3. Or la vie éternelle, or la vie éternelle, Po ete bomoi oyo ya seko c'est que ils te connaissent. mpe eyebi yo. Or la vie éternelle, c'est que ils te connaissent. Po ete bomoi ya seko eyebi yo malamu. Non, je veux dire, pour te bon monasero, ezali ete baye bayo. Amen. Ok. Or la vie éternelle, c'est que ils te connaissent. Po ete bomoi ya seko bayeba yo. Toi, le seul véritable Elohim, Po ete yo nde solo oyo ozali Elohim. et celui que tu as envoyé, Yo nde otindaki Yeshua Hamashiach. Yoshua Amashia. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. Ngai nazali kokumisa yo awa na mabele. J'ai accompli l'œuvre Nazali kokokisa misala na yo que tu m'as donné de faire. oyo opesaki ngai nasala. Et maintenant, glorifie-moi. Mpe sikoyo kumisa ngai Ô Père, auprès de toi-même, oyo Yawe pembele na yo de la gloire que j'avais auparavant, na nkembo nazalaki nango liboso avant que le monde existe. avant mokili esalama. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Mpe nakumisaki nkombo na yo liboso ya bato. J'ai montré ton nom aux hommes Mpe natalisaki nkombo na yo epai ya bato. que tu as tiré du monde. Mpe ozwaki ngai kati na mokili. Je répète, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde Mpe natalisaki nkombo na yo kati na bato oyo oponaki kati na mokili. pour me les donner. Oyo ete bapesamela ngai. Ils étaient à toi Mpe bazalaki epai na yo. et tu me les as donnés. Yo nde opesaki ngai bango. Et ils ont gardé ta parole. Mpe batosaki maloba na yo. Maintenant, ils ont connu que Sikoyo baza koyeba ke tout ce que tu m'as donné vient de toi. nyonso oyo opesaki ngai eutaki epai na yo. Parce que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Po ete ngai napesaki bango maloba oyo opesaki ngai. Et ils les ont reçus. Mpe banyambaki yango. Et ils ont connu que je suis sorti de toi. Mpe bayebaki ke ngai nabimelaki epai na yo. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Mpe bayebaki ke yo nde moto otindaki ngai. Moi, je prie pour eux. Ngai nazobondela mpo na ntina na bango. Je ne prie pas pour le monde, Nazobondela mpo na mokili te. mais pour ce que tu m'as donné. Kaka na baoyo opesaki ngai bango. Parce qu'ils sont à toi. Po ete bazali ya yo. Et ce qui est à moi est à toi. Oyo ezali na ya ngai eza mpe epai na yo. Et ce qui est à toi, c'est à moi. Oyo eza epai na yo eza mpe ya nga. Et je suis glorifié en eux. Ngai mpe nakumbisamaki mpo na bango. Je ne suis plus dans le monde, Naza na kati na mokili oyo te. mais ceux-ci sont dans le monde. Kaka baoyo baza kati na mokili. Et moi, je viens vers toi. Ngai nayaki nde yauti epai na yo. Père Saint, Tata oyo oza ya bosantu. garde-les en ton nom.
Batela bango na kombo na yo. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, Batela bango na kombo oyo opesaki ngai. afin qu'ils soient un comme nous. Po ete bazala bomoko ndeti biso. Quand j'étais avec eux dans le monde, Ntango nazalaki na bango kati na mokili, je les ai gardés en ton nom que tu m'as donné. mpe nabatelaki bango na kombo oyo opesaki ngai. J'ai veillé Mpe na mikengelaki bango, et aucun d'eux ne s'est perdu, kasi na kati na bango moko te abungaki. sauf le fils de la perdition, Kaka mwana oyo ya bobungi, afin que l'écriture s'accomplisse. po ete makomami na yo ekokisama. Et maintenant, je vais à toi. Sikoyo na ye epai na yo, Je lis ces choses dans le monde, mpe nazoloba makambo kati na mokili. afin qu'ils aient ma joie parfaite, en eux. Po ete bayeba bisengo ezali kati na ngai epai na bango. Moi, je leur ai donné ta parole. Ngai napesaki mpo maloba na oyo ya bwania. Et le monde les a haïs, Kasi mokili eboyaki bango. parce qu'ils ne sont pas du monde. Po ete bango baza ya mokili te. Comme moi, je ne suis pas du monde. Po ete ngai naza mpe ya mokili te. Je ne te prie pas de les enlever du monde, Nalobi te ke olongola bango kati na mokili. mais de les garder du mauvais. Nalingi obatela bango kati na mabe. Ils ne sont pas du monde, Po ete baza kati na mokili te. de même que moi, je ne suis pas du monde. Neti ngai mpe naza ya mokili te. Sanctifie-les par ta vérité. Mpe tola bango na bosolo na yo. Ta parole est la vérité. Po ete maloba no yango nde bosolo. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Lokola otinda ngai kati na mokili, moi aussi, je les envoie dans le monde. ngai mpe nazali kotinda bango kati na mokili. Je me sanctifie moi-même en leur faveur, Ngai mpe naza komibulisama mpo ya bango. afin que eux aussi ils soient sanctifiés en vérité. Po ete bango mpe babulisama na bosolo. Or, je ne prie pas seulement pour eux, Nazobondaka mpo na ntina na bango te. mais aussi pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Po ete na baoyo bazali kondima kati na nga mpo na maloba. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nazali mpo na bango te kasi nazali na baoyo bazali kondima nde maloba oyo tozali koteya bango. Afin que tous soient un. Po ete bango nyonso bazala mpe boto moko. Comme toi, Père, tu es en moi Lokola yo tata ozali kati na ngai, et moi en toi, ngai mpa na yo, afin que eux aussi soient un en nous, po ete bango mpe bazala kati na biso. et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Po ete mokili bayebaka ezali nde yo nyonso moto otindaki ngai. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Ngai mpe napesi bango nkembo oyo opesaki ngai. afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Po ete bazala moko ndenge ngai naza na yo motu moko. Moi en eux Ngai kati na bango, et toi en moi, yo kati na ngai, afin qu'ils soient rendus parfaitement un. po ete bazala mpenza bato babulisami bazala kwa moto moko. Et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, Po ete mokili bayebaka ezali nde nyonso moto otindaki ngai. et que tu les aimes Po ete olingi bango comme tu m'as aimé. lolenge olingaki ngai. Père, mon désir est que Tata bisengo na ngai ezali ete ce que tu m'as donné soit avec moi, oyo opesaki ngai ezala kati na nga, tout cela que tu m'as donné, qu'il soit avec moi. nyonso oyo opesaki ngai ezali kati na nga, Non, toutes les personnes que tu m'as données, avec qu'ils soient avec bato moi, nyonso oyo opesaki ngai
qu'il soit avec moi bazala kati na nga là où je bazala suis, elongo na nga là où je suis, esika nazali pour qu'il voie la gloire que tu m'as donnée, po ete bamona nkembo oyo opesaki ngai parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. po ete olingaki ngai avant mokili esala. Père juste, papa oyo ozali sembo en effet, le monde ne t'a pas connu, atako mokili bayebi yo te mais moi je t'ai connu. ngai nayebaki yo. Et également, ses disciples ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. po ete bayekoli bayebaki basosolaki ngai bayebaki ke yo nde moto otindaki ngai. Je leur ai fait connaître ton nom ngai mpe natalisaki bango nkombo ya yo Elohim. et je le leur ferai encore connaître, mpe natalisaki bango mpe bayeba bango kaka afin que leur amour dont tu m'as aimé, po ete bolingo oyo otalisaki que tu m'as aimé, yo olingaki ngai que cet amour soit en eux bolingo yango mpe ezala kati na bango et que moi je sois en eux. ngai mpe nazala kati na bango. Amen. Ah, ça c'est la parole du Seigneur. wana ezali maloba na yawe. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. topeteli nkolo na biso maboko po taza mokonzi ya bakonzi. On peut offrir les micros et acclamer le Seigneur. Ouvrons les micros pour acclamer le Seigneur. tokola mikolo na biso tobetela yawe maboko makasi. Ouvrons les micros. Ouvrons les micros. gloire ya Elohim. Alléluia. Nous avons acclamé notre Sauveur et Seigneur. tobeteli nde nkolo na biso maboko po ete ye aza mokonzi ya bakonzi. Parce qu'il est la parole. po ete azali liloba. Jean 1:1, au commencement était la parole. so totali na makomami ya yowani ezali kotalisa so nde ebandeli ya liloba. Maintenant, nous pouvons fermer les micros, s'il vous plaît. Maintenant, nous fermons les micros. kanga mikro kanga mikro kanga mikro kanga mikro. Merci beaucoup. Donc, Jean 1:1, au commencement était la parole. na yowani ya mokabo moko ezoba biso verse lebanda ezalaki liloba Et la parole était avec Elohim. mpe liloba ezalaki kati na yoshua Et la parole était Elohim. mpe liloba ezalaki Elohim. Donc, ce que nous avons écouté Elohim lui-même. oyo tozali koyoka tozoyoka nde Elohim ye moko. Le passage que nous avons lu Elohim lui-même. C'est Elohim lui-même qui a parlé. makomami oyo tokoti kotanga ezalaki ye moko Elohim azalaki koloba. Bien que c'est la voix de Lucien, mais ce n'est pas Lucien, c'est la parole de Yahweh lui-même. mongongo tozali koyoka lisie ezali lisie teke ezali ye moko yawe. Donc, Yahweh a utilisé ma voix. yawe nde ya utilize kaka ye mosali na ye mokoko lisie. Alléluia. Nous venons de lire le mystère de Yahweh lui-même. tozali kotalisa mpenza bikamwiseli oyo ya ye moko yawe. Le mystère de Elohim. bikamwa oyo ya Elohim. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est très important que nous puissions connaître les noms véritables que Yahweh lui-même a donnés. yango tozotalisa esenge toyebaka motuya mingi nkombo oyo ya yawe oyo ye moko apesa. Dans Genèse 1:26 nous dit, na mokanda na biso ya Genèse 1 26 nous dit, verset 26 elobi Elohim dit, Elohim abi créons l'homme à notre image, tosala moto na elilingi na biso à notre ressemblance. na lolenge ya biso. Alors, en français, on dit Dieu dit. na mokapo na lokoto ya mofaransa balobi yawe alobi Non, Dieu. Ils n'ont pas dit Yahweh, ils ont dit Dieu dit. Dieu. Or, le mot Dieu, ça ne montre pas que Yahweh est plusieurs en même temps. kombo bazali kobenga Dieu ezotalisa biso teke yawe. Voilà. Donc, en hébreu, Elohim veut dire le créateur et il est plusieurs en même temps. Il est un et il est plusieurs en même temps.
Donc, il est un et il est plusieurs en même temps. Alléluia. Donc, voilà le mot Elohim. Alors, le mot Dieu, ça n'explique pas ce mystère. C'est impossible. C'est comme si vous avez du jus d'orange. Et si tu ajoutes de l'eau, tu n'as plus le même goût. Bien que ça sera toujours jaune, ça sera toujours jaune. Mais ça ne sera pas aussi jaune que ça a été avant. Alléluia. De même, le mot Elohim. Donc, tu ne peux pas trouver un autre mot qui explique Elohim. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi, lorsque Moïse était à la montagne, quand le Seigneur lui a parlé, il savait que c'était le Créateur qui lui a parlé. Mais il a dit, les gens vont me demander quel est le nom de celui qui t'a parlé. Quand je vais leur dire, le Seigneur m'a parlé, ils vont me dire quel est le nom de ce Seigneur-là. Pourquoi est-ce que Moïse a posé cette question? Parce que c'est la première chose à faire. Quand tu envoies un message à quelqu'un, tu mets toujours ton nom. Tu vas dire, moi, Roger, dis à ton ami que c'est moi, Roger, qui a dit ça. La personne saura que c'est toi qui as commandé ça. Donc, c'est ça ta signature. C'est ça ton cachet. Alléluia. Et donc, j'aimerais que nous lisions rapidement